ya miso na ngai ekomi maya komela kati na esobe obongoli pasi na ngai kolela oyo ya ngai ekomi lelo kusika oyo nazanga kilobi lelo yo ekomi ya ngai oyo azaki vivre na Europe kindoki ke récupérer na Europe bazongisi na Kinshasa sa matavion oui bien ouais norbengi so na famille wana bana quartier na bazui mutu alali na chambre na Europe a se retrouver na Kinshasa quand mikolo na robengi sa yo na famille wana ozo ba image eza na même quartier ya église na ngali ah bon ouais ko bana bazongisi na ki non famille te kindoki fandi boye banda kinda kuna biso to se retrouver te azo régner alali na chambre na poto a se retrouver na Kinshasa wane sami na ngalema mais tant na lobela ki yango na kati église bande ko musuba témoigner babi non kaka wana te na kisoki kingasa ni pe salama ndeko moka lala na poto a se retrouver na Kinshasa tela niveau kindoki salama kama siko so bali ba boma neti musala mutu to bali ba boma mutu to bali ba boma neti libala mutu to ba détruire via mutu ba réfléchir rebelle te ba fandi sur place ba bendi musala no ba détruire yango ba azwa mutu amubimba lali na chambre na poto alamukeli na ngaliema ayoki ba obelela zando oh zando mutalali na poto a se retrouver ba obelela zando na Kinshasa mais bande musuba na ko kende Kinshasa te po bandoka famille ba ko bloquer nga mais po ba bloquer ezali kamba bango ba futaka visa te bazui mutu amubimba na poto bakitisi na Kinshasa kaka ndenga lata na cuir soka uta komela masangala azaki na cuir a se retrouver na cuir na ya lataki na nzoto aw na ngalema na obengi so na famille wana ozo ba image ozo important pour bande ko bele ba Hollande biso ba comprendre makamsu so monde ya ténèbres zo sala parce que tango bande ko muso ba famille bango mo ba témoigner si liso oui oza malam bande ko famille ne bango mo ba témoigner oza beza malam na so tango ya église faut porter ba image bon na ebité so to zoyer to mona ye parce que azali atambola na quartier wana c'est l'obé information atambola na ye wana azali akoma malheureux bongo ndie mutu e simba ka sulto ni ka comprendre makambo ta komo atambola na a changer peu bilamba te ba expliquer nga azaka na cuir wa ya kana quoi se retrouver dans la chambre ndako na ba yango wana ngona nzoto vous comprenez un peu donc monde ya ténèbres ils ont la possibilité à kosala ba makamususu oyo biso to ignora kapanda ke to prier ba déplacer muta mobimba mais c'est pas ko déplacer via mutu facilement ba ko détruire mutu na musika facilement la matière avion tenintal papa na ya sali ba cérémonie bon papa na yende c'est là ba dire ya bato a quartier papa na muta sala yango papa na oui parce que oui papa na za possibilité ya makasi papa na ye anyonga ki mwana azotinda bino côté bali aboti kuna osunga bande côté bon azonga na ya omona ndete o souffrir bazongisi a Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Un grand merci à vous tous qui êtes connectés sur votre meilleur site, La Voix Céleste de la Lola. Et si Bonzambe et Kitarana Louye, Mona Maloape, Namisala, Bonzambe, na Bonzambe, Lola, Ezo Futa Simona, Antoya Robakenzama, Boto Poye, Missou Wapi, Namanso, Azo Selebiso. Merci la bonne réunion, tout basouté dans Moussalo. Et là, je vois le pasteur Fezamissi à la bouche autorisée de l'éternel Angamwazirik, na Philo Mukwaya, Motema Yabiven, c'est deux Otozana et Awawa na Kinshasa Bivens un bon séjour à toi pena maman Gisèle Lukiolo motema papa Emmanuel na Boston les frères papi Kongena motema maman Sylvie na Chon des fonds pena maman mami na motema papa Blaise Elunga Bonzambe na Bonzambe Lola Hezo futa biso bien aimé dans les seigneurs Simana to ya Robakenzama boye to croyez les sous wapi na manso azo sere biso na émission le Bonzambe et kita na loye moteme na malwa bien aimé elongo na un serviteur de Dieu ok boye bien très bien ok tout cela très bien aza awa les prophètes Marquis et Pata ok boye bien très bien aimé dans les seigneurs et to bien ici na émission lelo en note to ko kiko solo là en note ko zonga na milempe ko annoncer de kam oyo autre ko salama ok biso nyons tout ça au courant na yango awa na tinto da au courant na yango oyo autre ko salama na beau marché bien aimé dans les seigneurs ndenge mosadi na nzambe moko ndekisi moko ya
serviteur naye na kisi un pasteur azana ba pasteur naye ba ninga izalaka pasteur akio kolekisa pasteur na kisi bana quartier ba siri pe ba kio buka église bien-aimée dans le Seigneur mais na émission le loto bengi mosala nzambe moko o kepeke azawana alanda ki bilili akomeka pe un peu commenter sur ba affaire o to comme mon na kati ya église na komo ya prophète Marcus Efrata. Shalom papa. Shalom papa. Bonne santé le bana bando bazolanga yo. Zambé apambola bande ko nyonso babengaki le prophète Marcus Efrata pendant des temps papa absence na yo Zambé apambola bino absence ezaka que il y a des fois to kota kana libumu ya mbisi le la Jonas ozana souci bimakamba la mona destination ya makambo za ko préparer il y a des moments aussi to zape na besoin ya ko bondela en privé et pour nous coller ça sous ma camouflage responsabilité ça sur place l'église mais en tout cas banda le long chiffre 7 il y a 7e mois tu te comme à la fin de l'année si Dieu nous prête vie le prophète Marie ça vous a disponible dans la voie céleste pour nous répondre à ma question au bomi tout na capé pour nous enseigner le lingue to mesana kotambola biso na bino nzambe apambola bino partout dans le monde. Ok, prophète Marcus Liloba, on m'a dit Bilili, il y a Bandeko, ok, vraiment, les amours pas si, pasteur Alekisi, Ndekomoko, Nakisi, Bana quartier Bassi, Bakei, comme menacer l'église, et Babuka église, réaction de cause. Mais Bazoko, c'est pasteur, ma campagne, avant tout le Babako, c'est la pasteur Makambu, Naibisaka un jour, mon awa. Pasteur bakolia yo ndimaka te siko muninga pasteur ale muninga pasteur omoni monde ya kindoki ezana ba possibilité mususu o ba chrétien ba ignoraka il faut yeba que na Congo awa tozana batu oyo azali o vivre na Europe kindoki ke récupérer na Europe bazongisi na Kinshasa sa matavion oui bien ouais norbengi so na famille wana bana quartier na bazui mutu alali na chambre na Europe a se retrouver na Kinshasa quand Mikolo na rubengi sa yo na famille wana ozo ba image ezana même quartier ya église nangali ah bon ouais parce que bana bazongi si na ki non famille te kindoke fandi boye banda kinda kuna biso to se retrouver te azo régner alali na chambre na poto a se retrouver na Kinshasa wana sami na ngalema mais tant na lobela ki yango na kati église bande ko musuba témoigner babi non kaka wana te na soki ngasa ni pe salama ndeko moka lala na poto a se retrouver na Kinshasa tela niveau kindoke salama ka si vous avez des bomaneti musala mutu to bali ba boma mutu to bali ba bomaneti libala mutu to ba détruire via mutu ba on réfléchir rebelete ba fandi sur place ba bendi musala no ba détruire ngo ba zo mutu amubimba lali na chambre na poto ala mukeli na ngaliema ayoki ba obelela zando oh zando mutala na poto a se retrouver ba obelela zando na Kinshasa mais bande musu babanga ko koma kinte non so na komi kindokeza kuna foko za musika na ba bazo wana za ignorance ya ko sakana na ngote muto bakozwa ite zaka muto afandi na parole na ndenge ya vérité ye wana nde bakozwa te oya va na parole ya solo bakozwa ite mais soki za wote na ko kende Kinshasa te po bandoka ya famille bako bloquer nga mais po ba bloquer eza likambo bango bafutaka visa te bazui muto amubimba na poto bakitisi na Kinshasa kaka ndenga lata na cuir soka uta komela masangala azaki na cuir a se retrouver na cuir na ya lata ki na nzoto aw nangalema na obengi so na famille wana ozo ba image ozo important pour bande ko bele ba Holanda biso ba comprendre makamsu so monde ya ténèbres ezo sala parce que tant bande ko muso ba famille ba mo ba témoigner si li so oui oza malam bande ko famille ne ba mo ba témoigner oza pesa malam no so tant on en église faut comprendre ba image bon na ebité so to kozoyer to komona ye parce que azali atambola na quartier wana c'est l'obé information atambola na ye wana azali akoma malheureux bongo ndie mutu e simba ka sulto ni ka comprendre makambo ta comment atambola na a changer peu bilamba te ba expliquer nga azaka na cuir ya kana on se retrouve dans la chambre comprenez un peu donc monde ya ténèbres ils ont la possibilité à ça la bamakamususu oyo biso to ignore kapanda ke to prier ba déplacer muta mobimba mais c'est pas ko déplacer via mutu facilement pas ko détruire mutu na musika facilement la matière avion tenintal papa na ya sali ba cérémonie bon papa na yende c'est là ba dire ya bato quartier papa na muta sala ya papa na oui parce que oui papa na la possibilité ya makasi papa na ye anyonga ki mwana zotinda biloko te ya bali ya boti kuna o sunga bande côté bon azonga na ya omona ndete o souffrir bazongisi a ya omona bisaka bande ko belé ozobunda na vie il faut ba edenga famille o basunga ka batute attention ezala ba makamusu na vie ezosenga yo moko bunda yo moko nzamba sunga yo moko pour lobi batu musu ba banda ko benda yo te ke to sunga etala kota komi azokipe biso te parce que muto asungi ezala ko apesi akotisi yo dette
et pas africain za bongo so muto asunga yo za lokolo ko to dette donc on a besoin so ko tomba milobi obligatoire so ka sengi au service faut rendre mais pendant que peut-être on a possibilité à ça la service wana à l'immédiateté peut-être aux gens on peut nana bana faut na futa loyer poto courant téléphone internet biloko nyoso wana koto noko moko azobenga yo pour contribuer à na visa tangisa ka yo classe tinda mbongo naza na ngote ekomi kindoki a évité que peut-être yo pose traverser un moment très difficile ya vie a koyeba ngote bon loko la na poto fatinda non ozomona yango no moni l'air moko ozobunda na vie bato ba osunga yo te bunda na nzambe nzamba sunga yo parce que aide ya bato ko maka dette. Voilà, donc pasteur wana o kake beti o bande ko balandi na ba télévision akufi muninga pasteur alekisi o ba ye panz église mais ils ont dépendre d'abord de l'intimité pasteur azaki na ngona nzambe. So pasteur o pas sacrifier. Ce que les appelés muta sacrifier bande ko église na ye à partir ya basine comme ngai neti nazabo les prophètes marquis na préférera ko lobela babilembo les signes les pratiques. Na linga na talisa bato ba pratique na basine ke oyo so bomoni yango c'est le diable. Oh, ce moment même au moment où on a quatre églises déjà diable. Alors, ce qu'il faut total la bande ko ba bonde la église na acte salamina ndenge église e panzani, tu dois comprendre que bande ko bazali na quatre églises on a peut-être ba mona pe ba makamususu ba ignoraki, ba ebaki te ke baza dans le faux. Si réellement pasteur muta sacrifier muningani parce que a fait l'église na yo. L'état hollandais famille hollandais bon, ayaki ote pa na yo, a fait les pa na yo. Oh babeti munduka kindo ki makufele pa na yo justifier donc na ebisa yo na émission moko awa que pasteur ata azote ya bakolia et loko bandoki bakokakate et loko nano sorcellerie ko kokate pona bandeko so balanda biso c'est d'abord l'église bakolonga apôtre bakolonga bishop bakolonga évangéliste mais loko satan akolonga te ezalaka église. L'église mais pasteur a coufé na carte église. Oui, mais ils ont dépendre de ce qu'on a fondement à l'église parce que Yesu a dit ça qui pierre sur cette pierre je bâtirai mon église. Yesu a dit nguya ndo soit kitili kolo ya église. C'est pour dire que bako long apôtre mais bako long église. Yango moni église ezelo oyo il faut tambola na sainte doctrine tambola na kobanga nzambe église faut donc muto akoza na berere na mais église faut na fondement ya solo ya bonzambe église. Église pasteur à cause en a erreur a pasteur azaki asala ki erreur mais église pasteur azo kamba fait na fondement ya solo ya bonzambe po ya za mutu Moïse asala erreur David asala erreur Jonas asala erreur donc ozomona ke mutu asala erreur te zaka yemoko Jésus mais ce que église fait na fondement ya solo ezala te ke na se ya fondement wana bana ba biloko mususu bakoti sa bacha ndeko ye kufali boso a cher atiki bana ils a passé quand même donc Zamba consoler ma libota wana mais ezali kamoko boye yake bande ko penyo so ba olanda biso dans le monde awa ka émission on a profité à côté après ko pesa conseil ko bisa bande ko ke même si ba ko inviter ko ne côté en église moko foye ba pe muto inviter yo bien oye ba pe ta dame na ye parce que wana za piège so to landel bi o mona ke za piège ba piéger ye ba inviter ye ba livrer ba sacrifier. Donc église est commis au banc salon de l'église. L'église est banc sera depuis kala. Église est un millier moko tout fait banc makasi parce que dans l'église nous avons église est balé. Ils en a ba nyoka, ils en a ba mbisi donc hein ce qui se côté une église corps de Christ auto sangisi lelo. Ah wana kutu il y a des serpents donc bato mabe oyo ka penza que non l'homme dit bien et disparaît. Donc muto bien azaté. C'est pour dire qu'il faut faire très attention encore en église. Dans la net église à Congo lelo, mona que église à Congo église oyo makambo nyonso esalama na football oyo esalama na musique profane yango makambo wana ekota na évangile donc mona na musique musicien moko abimi na ngaba atali na ba musicien nyonso bayebana wana aponi musicien moko bandi ofinga ya bandi osala émission bandi ofinga ye a créer mbamsu polémique moko ezala ete ya bato bacheka nani ofinga donc aoluka mata na bensilt eye pe na évangile ya Congo ndenge tosala émission boye lelo na teya soko tali ba vie au monde ya moké lobito ya sko na finga au monde sko bato batala ngo makasi ba partager ngo au monde ba fingi kuna te au monde ba fingi mwezi mbi été donc ici fait yo fingi bato ba ko partager donc c'est ça l'évangile ya Congo eza bongo donc pour muto amata fo ayana no aluki non adversaire ni na ozwa pona finga bien aluki mutu moko ya ko finga donc au monde mutu mususu akasa li théologie aya bandi ko finga papa nako sayote aujourd'hui na ko rappeler bande ko so ba olanda biso ke so ki photo lobela sur les faux pratiques to banda ko lobela ngo awa po bande ko bakeba bakota lifelote mais vie ya ko finga mutu po batala yo sala base o mona na mutu malamu o bâtir ministère na yo to bâtir kombo na yo na ko finga bato musunza mbatombola o peut-être bango babikisa bato yo bikisa te
la majorité des personnes au ba fingra na ba télévision sur landi ba monana bondela tapo na mutu abika na mutu pasité iso be frata o ba sida ba abika d'abord neto fanja we dit combien de lesbiennes ba landanga na yo bana posa babika we dit combien de PD toza même na ba femme mariée azo sanga papa na mbali nanga na yo ka keloko te nga na luka ba jeune fille pour se sentir bien na luki jeune fille moko aye na absence ya mobile nanga na cotiser na chambre luki langa délivrance we dit combien de personnes ba traverser biloko wana ils ont besoin de la délivrance mais ce qui plateau oh to yo sala ngo pour to attaquer mutu te ba faux pratique photo le belango mais s'il faut attaquer c'est perte de temps makasi parce que nenga na rappel émission boy yeba gezape na bandeko musu basunga rabiso abenyo na téléphone prophète Marquis Mikolo na monyo teneti na tongwa ndeko mo abenga papa na monyo émission te na ebisi papa Alvin abenga kinga na koleka émission papa na tindeli au carburant achelinga quand même carburant na ke na zui na che carburant na mutuka na ye so soki na yawa na moi quelque chose na ya che ya carburant vomenate ya parole permettre batu musu ba bika nzamba pambola mutu achelenga carburant ke na ye awa na komi adversaire ya mutu moko boy ponga balandanga na koma mosantu. Attention, tout le monde qui fait ça va bâtir combo ministère na yo na kibo santu moko boy zate au finir na okweya parce que ko banda ko nyata bato nzamba tomboli te ko yo zana bezo tomboma so fona nyata bato nzamba tomboli na bimisa ba so ba faux na tala na bon natala kapenza be mission mingi te ele ka même awa même auto sali pona zongi la mona tali za moins difficile mais na telle mission moko kala je crois en 2018 pendant moment ba prophétie na pesa prophétie moko ekokisa maka awa ta on a lobaka ke pouvoir avec une opposition ta on a tala ki ba commentaire ya émission wana par hasard na mona ndeko moko azolo babi ah mais na yoka ndeko moko lobaki na Congo mutu abi azate pasteur abi azate mais quand même Dieu a révélé quelque chose ko sala mais puis sala mi na ndeko yo tozomona tozana bato yo bango donc mutamala mwazati pona ye batno so baza mabe peut-être yenda za malamu po ya za prophète po ya za apôtre po ya za évangéliste po ya za saint 3 fois saint même 3 fois saint yoka ko balobaka Yesu aza saint 3 fois frère moko pas sala nzembo mo santo ça c'est pas biblique. Bible loba ba ange bazotombola ye matin midi soir bazoganga saint ce que so ba bi matin midi soir zongo saint c'est plus de 1000 plus de milliards de fois. Donc Dieu saint 3 fois c'est pas biblique. Babi matin midi soir nde bazobelela ye saint zongo na matin midi soir au moins na 3 fois té. Donc Yesu 3 fois saint ils a biblique té. Ils a peut-être compréhension. Ce que les bandeko ba misala 3 fois saint. Ezala bandeko bele ba olandanga na onde to loba awa Palvin azana cancer basala opération ebikaka te. Azo souffrir na malade moko innocent. Azo kele la vie ne mubimbaza muto akolela na nazo esengote. Azo luka la voix céleste na landaka mate na landata la voix céleste. Akota na la voix céleste boy ba finga. Akota la voix céleste boy ba muto azo zo lobi côté. Mala musu place aza parole zati. Malamusu place azazo batende na kozwa délivrance ya wana na osenga na yo o contribuer sous makasi na bandeko nyonso balikaka awa tous les pasteurs qui passent ici au pesa bango penda temps baté ya penza parole bazwa peta ko bondela pona batu mutu na ngolu nzamba salier enfin que bandeko pe bazana ko kelela ko souffrir ba ko mona loboko na nzambe ko za la bénédiction pona bandeko ba soutenir ba homme de Dieu bénédiction pona la voix céleste bénédiction pona yomoko papa Alvin oyo Nzambe apesi musala moko makasi pona ko éclaircir bana na Nzambe. L'homme de Dieu lelo termine memeli biso na tonga. Lelo na memi thème moko extrêmement dangereux pour le peuple de Dieu o ezali Jésus-Christ le contradicteur. Ah bon? Ouais. Parlons le nom de Bandei. Yesu aza contradicteur. Comment ça? Tozomona d'abord dans Mukanda il y a 1 Jean la Bible dit il a apparu pour détruire les œuvres du diable. Ba œuvre ya Satan a établi ça yango. Satan a bongisa yango Satan ba œuvre na nyo soiza établi ba loi na ye biloko nyo so mulile ezalaka vraiment na ordre. Satan a muta désordre makasité Satan a bien organisé. Pour le gamin président de la République azana ba gens na ye partout parce que Satan azalaka partout. Mais Satan azana ba gens na ye partout. Muto aza partout ezanzam. Dieu est partout mais Satan n'est pas Satan azana ba gens na ye partout. Ma place moko boye Satan azate ma gens na ye moko azawa. O ko transmettre message ako détruire yo na canal ni bako bebisa. Sikoyo tozoya kozwa thème oyo nzamba yeko révéler oyo eza thème moko ya 21 jours de prière ya makasi oyo ezali Jésus-Christ le contradicteur. Je pense que pona bandeko so balanda ba maté na biso na landa pe sous émission moko bandeko moko basale bazoki ngo ba contredire ngo pona koloba que biloko zote ya maté ya condamnation toza na temps de la grâce biso tote ya maté ni ya condamnation ni ya temps de la grâce tote ya maté oyo zobikisa bato onzamba révéler biso nzamba révéler nga Jésus-Christ le contradicteur. Yesu aza contradicteur. Donc azo contredire oyo aussi l'Obama. Mission ya Christ ya makasi yangwana.
pour contredire aussi l'Obama. Donc ils ont bande ko bele ba Hollande biso awa na famille na bango ba loba ke muto ko réussir. Alors même si nga homme de Dieu na ko la réussite na ye mais frères à la fondée na Bible et puis na zo Jésus-Christ na présenté muto pour muto ko sala musala wa nizaka Christ yenda ko sala musala ya ko contredire oyo l'Obama na kata libote ndeko moko azolanda ngaki ba faut bango nyonso basala bango opération bango nyonso bazo ba problème bango nyonso ba échouer na vie bango nyonso ba réussir te bango nyonso bazala basula bango nyonso bazala banumba bango nyonso bazala na tina te bazala na valeur te na vie makambwane l'Obama et salama depuis même na kati ya Bible il y a des choses où l'Obama même na ba roi même na ba prophète que Jésus-Christ t'a envoyé à contredire. Il y a des choses où l'Obama. Donc de par ces versets, de par thème nanga na copier sa verset moko pour permettre nga ou assister. Merci beaucoup. Bandegon so ba Hollande biso partout. Toko zo mukanda Ecclésiaste. Merci pour na assistance na papa Alvin na thème oyo et aux amalam pour na bandegon so ba Hollande biso na ndaku. Ecclésiaste chapitre 1 verset nango 15. Salomon azoloba boye wana le roi sage ya Bible. Salomon azoloba ce qui est courbé ne peut pas se redresser et ce qui manque ne peut être compté. Salomon azoloba ce qui est courbé oyo gumbami et koki kozonga tout droite. Oyo gumbami et koki ko se redresser te. Peut-être pour Zolandanga va te dire vinangeza courbé. Nazo mona penza redressement ya bien na bon moina ngati nazo traverser ka ba moment ya kolila vie nangeza courbé des années nazo traverser souffrance oyo vie nangeza courbé. Salomon azotika maloba na Bible pona koloba ce qui est courbé ne peut se redresser oyo tengama ekoki ko sembola mate. C'est pour dire que ce total mutu mon vie na ye tengama to ko tato la délivrance na via mutu wana te directement photo loba bon a ko souffrir vie na ye mobimba a ko nyo comme vie na ye mobimba. Salomon azoloba ce qui est courbé ne peut se redresser à ce qui wana te a ki koloba encore ce qui manque ne peut être compté oyo ezate ba ko kite ko compter yango. C'est pour dire qu'aux années l'autre côté on ne peut pas compter quelque chose en toi quand il y a rien selon la sagesse de Salomon. Mais j'aime ce verset parce que Salomon azoloba na 16. Je me suis dit, j'ai augmenté et développé la sagesse plus que tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem. Heureusement. Pour Naya Lobi, azo expérimenter sagesse na ye pour na batunyo so oyo baya avant ye. Maye ba kite que après ye ezana mutu moko goya qui est Jésus-Christ qui est le contradicteur. Ye tango Jésus-Christ aye na Luc chapitre 13 to banana 11 Bible zo ba kesi Jésus-Christ a koti na tempelo akuti mwasi moko agumbama courbe. Toko tanga yango pour bandeko so ba Hollanda Luc chapitre 13. Oh wow, merci Seigneur. Bible zoloba que Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Or il y avait là une femme habitée par un esprit qui les rendait infirmes depuis 18 ans. Na ba version lui second balobi courbée. Elle était courbée, oui, elle était courbée et ne pouvait pas se redresser. Kuna Salomon zoloba ce qui est courbé ne peut pas se redresser. Salomon a condamné alobi oyo nyazo za courbé ko sembola mate. O vinange beba ka bongo ko suka mutu vie beba. Mais Yesu aye ko contredire Salomon. Pour raison Salomon moka lobi oyo nga nazo expérimenter za pona bato ba ya avanga. Mais ba kite ka prier Christ ko ya pona ko contredire oyo lobama ki to suka wana to ko avancer. Bible zoloba que lorsque la vie Jésus lui adressa la parole et dit femme, tu es délivrée de ton infirmité. Il l'imposa les mains. Immédiatement elle se redressa et elle mit à célébrer la gloire de Dieu. Bible zoloba Yesu a imposé ye maboko directement femme o azala ki courbée à se redresser. Donc eza travail moko zo sala pendant 21 jours na mutu nyoso papa biso famille eloba yango to souffrir maman la kelanga yango makambesi mbati. Ce qui est courbé nazo rappeler yo peut se redresser. Ce qui manque peut être compté. Salomon bakisi koto alobi o ezozanga bako konta ngote. Mais prophète Samuel a kota et pas ba David akuta David te. Achelie mafuta Seigneur abi yete yesi na boakai. Salomon Samuel abeli mutu. A saleli siko sagesse abo prophète. Atuni papa oyo bana nonyo so bango oyo. Papa si quoi se rappeler na moko oyo azanga ki ba kontaki. Awa Salomon azoloba oyo ezangi bako konta ngote. Mais na moment wana papa Isaya se rappeler na mwana moko azanga ki pe ba konte alobi moko azali ya boko la kampate azana zamba. Prophète Samuel alobi bon avant na longwa
il faut tozela yaya mwana mobali ona na komi mokonzi te mais ba yaya déjà bavandi bazo zela yazo ya lokola mokonzi nazo prophétiser likola bomo ina yo muto bazo mona yo pamba cette année de changement et de l'affantement au retour de l'ensemble parce qu'il y a des signes aussi ça annonce na vie na yo que tu n'es pas n'importe qui mozo traverser peut-être malobama ko lobama o ezo condamné yo Jésus-Christ le contradicteur na service à 21 jours o tozo bon de la paix tozo délivrer batunyo so baza bloqué déjà na kati ya ebandeli ya ko préparer une intercession na préparation ka ya pamba ta nzamba révéler biso thème nous allons na kati ko préparer déjà l'église nzamba salima kama binene tozana ndeko moko mobali ayaki pe aumeli quand même na Angola aye Kinshasa kaka na ba maladie oyo tozoloba oyo sida o bato basalela ngo ba aventure to imposer maboko nzamba kangolier je crois témoignage so ye ko sa musala na invitation na opesa yo ozwa témoignage ndeko wana même ko bomba elonge oza mala makasi pour musala zo senga beaucoup de discrétion musala tozo sala et bien aimé dans le Seigneur na moment oyo Salomon azoloba oyo ezangi bako compter ho ba compter David pendant kazala kité nam yo zo landangai naza na valeur te na famille parce que je n'ai rien ba kontakanga te ba benga kayote ko se déranger te prière o eza pour nzambe na lola contredire bato baloba ke yo ko botati yango bazo compter yo te yango libala no ezo kufa lelo parce que ozo botati o baloba ke yo ko simba mbongo te vino ezo échouer yango lelo na famille bazo compter yo te makamuno ezo simba te ba faire ezo simba te yango lelo za na valeur te même na entourage même na ba camarade pour na kozanga libala pour na ko déception pour na o ebeba na vie na yo bien aimé ce qui manque peut être compté. Ce qui est courbé peut se redresser. Tout le monde wana bien aimé dans les Seigneurs nazo fongola passage mosusu par rapport à question papa tuningai tozo wa mukanda ya Jean chapitre 8. Na Jean chapitre 8 tozo mona Bible zolo ba ke ba yeli Yesu mwana mwasi moko na tanga yango poto na tanga ke sala nga bien nzamba pambula bandi ko so bazola na biso partout. Ba yeli Yesu to bandi na Jean chapitre 8 to banda na verset 3. Alors les spécialistes de la loi, les pharisiens, amenèrent une femme surprise en train de commettre l'adultère. Ils placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu? Bazo tourna Jésus, Moïse ici à comment? Bandakala. Que basi ya lolenge oto kangyo na kindumba oyo photo bamba ye mabanga kufa ce qui a été déjà écrit Yesu aza le contradicteur ayoki ba rappeler na mato que Moïse si akoma basi ya boifo ba kufa nzamba pambola bandeko wana tangu bakanga na kindumba fallait ba bambe mabanga ta hotel wana basali erreur ba memi pas le contradicteur muto fois contredire aussi l'Obama. Même la vie na yo Jésus a contredire service à 21 jours Yesu soit contredire batunyo so balakela yo ke yo ko lela bana na yo te nde souffrance so bika na sena moya wa bana nyo so botata moko a réussir te maloba batika na famille na bino Jésus a contredire bangos et ça service moko extrêmement dangereux il y a déclaration prophétique il y a prophétie et il y a délivrance ba memi mwana mo so liboso a Jésus Yesu atalika ba yeli ba bisi Moïse si a yebisa biso donc nde to yawa to ye poto négocier na yo te to zo rappeler la loi. Banani ba memi mona mwasi ba pharisien bato mayele o bazali ko observer mibeko bango ba gite ke mibeko e ko mama wana le contradicteur pas ko maka mususu ba to e ko négocier te yango moni ba rappeler déjà ba dit que Moïse nous a dit dans la loi il a ordonné de lapider de telles femmes et toi que dis-tu? Il disait cela pour lui attendre un piège afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et s'est mis à écrire avec les doigts sur le sol. Nzambe na lola pambola bino bola ndanga partout dans le monde. Semaine oya liboso eza semaine ya Yesu akoma makamba sikana vi na yo. Papa depuis na o traverser vi na ngao. Ezaka souffrance à maman na biso ndezo accompagner nga. Pasi na yo kana masolo ba maleki ya batata mosi yango nga nazo vivre. Jésus Christ a pona ko contredire. Eza semaine moko extrêmement dangereux ya prière. Bande ko so bazolanda biso partout bozolanda prophète Marquis se frata nzamba pambola bino. Na ko continuer ko enseigner ce qui nzambe a ko pesa biso possibilité a ko prêter biso vie ko enseigner thème oyo le 21 jours ce qui nzamba pesi biso makasi que ata bandeko ba kozala musika balanda ngona nzela ya musala oyo. Bien aimé dans le Seigneur na liboso ya Jésus Bible zoloba ke tangu ba yebisi Yesu ke mwasi otokangie na kindumba mais basala ki erreur même yo bato ba loka yo basala erreur bato ba bloka vina yo basala erreur bango nde ba permettre o kende vers Jésus pour Jésus lo ba makamba sikana vina yo bato ba loka yo basala erreur même bato bazo combattre pendant que zolanda na mbete hôpital na yebisi yo ke basala erreur
parce que bango ba tu va permettre au luka Jésus parce que ce que ça qui peut problème au temba la musolo ngo luka Jésus te yango na bisa ka bande ko nyoso bayaka ko loba na biso bino bote ya royaume d'ici wana o Yesu azolo bana biso que cherchez premièrement le royaume du ciel, le reste vous sera donné. Royaume du ciel ça ko tong escalier qui na lola te. On cherche le royaume du ciel pendant mon to accepter Christ azolo ka délivrance mutu o ya accepter déjà Christ a bandi déjà ko luka royaume du ciel. Royaume du ciel ça ko kenegola la 40 jours en église. Si on mutu accepter Christ soka cause la zo vivre makambo e komama na libota. Bien mais yango mona ketana ba influence musu diabolique na kati ya vie na yo o luko comprendre makambo ezo uta wapi nzokande ezana makambo ko komama na kindoki soko ba esprit ezo accompagnant tala neti mwana mwasi oyo azo vivre courbé na kati ya temple Yesu akutaki en hôtel te akutaki mama wana na bar te mwana mwasi ya Luc chapitre 13 Yesu akuti en hôtel te Yesu akuti na temple Bible zo ba Yesu azo teya c'est pour dire que même ba pasteur ya temple ya synagogue oyo pona bango c'était normal une femme à la courbée pona nini ba yebi kezana maloba moko Salomon atika que non la femme courbée ne peut se redresser Yesu akuti mwana mwasi na kati ya temple aza redresser te c'est pour dire que na ba pasteur ba mesana ki na pasi na yeba yeba ki ke ezaka na maloba moko ce qui est courbé ne peut se redresser ba pasteur ba mesana ki ba komo yebisa ye chafua chapumo cha mipanzi nde ba yebiso mikolo chafua chapumo oche ba pumo oche mipanzi rien ne change service à délivrance yango ona matango ma papa na zana jeune moko ana bimakate change kita bimana jeune wana numéro ya prophète ya wana na ko bonde na ko déclarer likolo na yo Bible zoloba que pendant ba présenter femme oye pa na Jésus Bible zoloba que Yesu abandi ko komana musapi na ye na mabele. La Bible dit comme il continuait à l'interroger bango pe ba otuneka Yesu to ba mbema banga il se dressa et leur dit que celui d'entre vous qui naît sans péché jette les premières pierres contre elle. Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, Bible zolo ba ke tangu bazolo kaba bamba mwasi o mabanga. Yesu azokoma. Batiki te ba déranger ye lisusu. Yesu pesa biso réponse. To na posa to bomo na mwasi o. Bible zolo ba Yesu yebisi bango. Oya azangi lisumu katikati na bino. Abamba libanga liboso. Yesu azongisi mutu na se abandi okoma. Yesu abandi okoma nini? Yesu abandaki ko contredire makambo Moïse aluba. Yesu abandaki okoma makambo asika likola vie ya mwasi o. Pendant que même moi si oya avandaki liboso bato basimi mabanga si amoni liwa ayebi ke lelo ndenge nazawa Yesu akopesa ka ordre babu manga même yé moko mwana mwasi mutu na sa azotala Jésus azo comprendre Jésus azokoma Yesu azokoma nini il était en train d'écrire de nouveau tika na semaine oyo na prière tozo banda Yesu akoma makamba sika na vie na yo même ba erreur yo moko sala ebotela yo malade même ba erreur yo moko sala okota banda kwa nganga vie na yo ebeba ba erreur ba parents azaki occultiste lelo bozo vivre condamnation à cause ya ba kisi papa na bino mama na bino akotaka Yesu azokoma makamba sika likolo ya vie na yo tala mwana mwasi wa uti na lisumu na mabe mais Yesu andimi kokoma makamba sika likolo ba moina ye na mabele c'est pour dire quoi ba loi wana Moïse akomaka ngo awa na mabele eza makamba likolo te Yesu alobi kaka na mabele awa ngape na akoma makamba sika ba poser sur ba question soit tomoli muto atali bango bisi bango oya za lisumu ta bambeli banga Yesu azonga bi na profiter mbala moko na koma makamba sika na bomo ya mama oyo bato bayeba kindumba bien aimé dans le Seigneur nazo biso que semaine oyo Yesu azokoma makamba sika na bomo ina yo 21 jours de prière extrêmement dangereux ce qui famille na bino nde koma bongo bozoka mbongo aprotikali maboko pamba bobandaka bia apro keleli bobandaka bia apro koti malade o bato so babela kana famille et comment déjà na ba loi Yesu azokoma yasika dans la prière Bible zolo baboye quand il a entendu cela accusés par leur conscience ils se retirèrent un par un et commençaient par le plus âgé jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était au milieu. Bible zolo ba ke bango moko ba kitima banga babandi ko kende Yesu ati bindo zomo na bien-aimé dans le Seigneur. Bible zolo ba ke Jésus resta seul. Yesu atikali ye moko avec la femme qui était au milieu. Bien-aimé comme moment na ba problème na yo tikala yo moko na Jésus. Bien-aimé toujours traverser moment moko oyo yo ko kende suko luka ba marabouté. Espoir esilinga papa na mona luka ka ba marabu na kende kanda kwa nganga ndeko moko bisinga papa kana la ndeke mission na yo moko par hasard émission ya kala pendant moment na zaina besoin okende na ndako nganga to na tele mission na espoir ezonga kinga ina bondeli tindenge na zawa nzamba ko mosela nga quand même moi changement bien aimé dans le Seigneur na kanti que tant rolande mission oyo nzamba ko pambola yo makasi a pambola makasi parce que tant ko simba Bible na yo ozota ko bondelo ko mona nzamba ko saila yo Bible zolo ba mwasi oyo atikali ye moko bango mibale na Jésus oyo komi moment ya yo tikala yo moko na Jésus
bato bayaki po ba mema banga basundoli bakei. Bien-aimé dans le Seigneur, et comme moment où bato ba accompagner qui on a malheur batika yo. Et comme moment où traverser vie mususu na nzambe oyo belela banda bomwana. Nzambe na yo ya ba sacrifice, nzambe na yo ya alliance, nzambe o bâtir alliance na ye, o jusque là ozo mona changement te, les contradicteurs Jésus est dans ta maison. A côté nanda kuno na nzela ya émission oyo, on a ka ko présenter au butu moyi, o ezali Dieu des impossibles. Nzambe apambola ko banda ko lande émission oyo Dieu des impossibles, on a kati la voix céleste. Soki nzambe na lola ki biso ma wapesi biso pema. Butu moyi bien aimé o ko continuer ko landa ba révélation on nzamba zo pesa. O continuer ko landa ba révélation on nzamba zo talisa na mosakoli. O continuer ko landa ba témoignage pour yango nde to komi ko préparer to lekisa pour na quand même année ndenge kaboni katikati mois parti année auto uti nango janvier tito comme na 7e mois et bien aimé dans le Seigneur musala oyo ko pambola vie na yo e bande ko nyuso bazolanda biso partout dans le monde ndenge na uti ko loba awa que eza bolamu eza mawa eza mutema bolamu ya bande ko mususo bachaka karibira bafuta ka émission de toleka na émission. Voilà pourquoi tika tote parce que soki na côté ya parole te batu babika na sungi me bande ko basungi ba soutenir émission oyo te. Voilà pourquoi nazo benga yo ndeko nyonso oyo panda ko landa émission oyo zaka na posa ya ko soutenir musala ya nzambe musala oyo émission oyo eza émission moko boye esenga bo soutenir yango parce que na chaque émission to présentaka awa bien aimé dans le Seigneur on ne manque pas de payer quelque chose soko zu engagement wana yo futa te émission par mois nzambo pambolo makasi akopambola yo makasi akopambolo makasi parce que bayemba yemba yo au sala sala pe babola mosusu efutama te mais soki yo moko zo engagement ya ko luka ndeko ya présenter émission awa ko yebise ke ngana futa émission moko pour na service à prière et délivrance et les direct nzamba ko pambola yo pe ko pambola bandeko bele bazolanda biso bien aimé dans le Seigneur Bible zoloba Yesu atuni mwana mwasi oyo alors il se redressa et ne voyait plus que lui avait dit femme Yesu azotuna ye femme où sont ceux qui t'accusaient wapi bato babanda ko lukaba mbayo mabanga personne n'était donc condamné wapi bango mutu moko tazo condamné o lisusu. Elle répondit personne. Seigneur Jésus lui dit moi non plus je te condamne pas, vas-y désormais ne pêche plus. Yesu atuni mwasi wapi batu ba condamné ki abi Seigneur na tomboli mutu awa na omona mutu te Yesu abi si même nga na condamné yo te mais na délivrer yo va ne pêche point. Bien aimé dans le Seigneur moko ya ba souffrance moko ya ba bitumba moko ya ba makambo e komama na ba vie ya batu e komama na kati ya ba ignorance na kati ya vie ya péché na kati ya masumu na kati ya kotambola mabe il y a des choses Satan qui ndako koma na ba vie ya batu ya on a bisa que Bible zolo ba les voleurs ne vient que pour dérober détruire. Bien aimé dans le Seigneur tant Bible lo ba les voleurs ne vient que et ça Satan dans la Bible zo un exemple ya muyibi c'est pour dire que muyibi ayaka pour na ko détruire pour na ko bebisa et bien aimé dans le Seigneur ce qui muyibi ko ta na vie ya mutu et ça pour bebisa a déroba boma c'est pour dire que Bible zo Satan un exemple à muyibi. Or muyibi pour ko ta na ndaka mutu il faut premièrement ndako wani za la mal fermé soit eza na porte moko eza na sécurité te mais ce que eza na antivol ko la porte à banque muyibi ko ta ndenge bakangi ngo sio ko babuki penza banque ya banque ba bimisi mbongo na kati. Mais bien aimé, vie na yo faut la sécuriser parce que le lenge na yo ya kokanga porte et ko zala d'abord le lenge na yo ya kotambola na nzambe. Tu as la crainte de Dieu. Zo banga nzambe, zo tambola ko banga nzambe, ozo sécuriser même vie na yo. Vie ya péché ko bana ko fongola Satan na porte. Atoko ya ko sala repentance. Bien aimé dans le Seigneur, ko sala repentance to bondeli pona yo parce que c'est repentir au sala ki mabe. Mais quand la porte était ouverte, Satan a kota kitango akota ka ebiki azana peu de temps au mais la terre obima. Pendant moment na ya ko kota ko détruire déjà vie na yo. Alongole loko moko tiki malade, a commis makamoko ndiko bika makambo bika kate avant Jésus-Christ le contradicteur na kati ndako na yo na butu na midi na poko alelo bisiko zolandanga la main de Jésus ndenge Yesu abandeko komanase e bandako koma guérison na vie na yo pendant que tu me suis e bandako koma changement e bandako koma prospérité ebanda kokoma mama mapasa stérilité oyo kweya ebanda kokoma succès ebanda kokoma progrès bisiko banda ebanda ko marcheter que la main de Jésus oyo komaki na mabele pendant que les gens observaient pendant que les gens ne comprenaient pas pourquoi est-ce que Yesu azo répondre te bien aimé comme moment oyo bato ba comprendre te pourquoi est-ce que Jésus ne parle pas ba comprendre te pourquoi est-ce que banda zo bondela to mona changement te non changement ezali Yesu azo koma na cessé makambo ya sika oyo ko bika na fin de l'année oyo bien aimé to komi na 7e mois le chiffre 7 étant le chiffre du repos to
oya na service wana après 21 jours bien aimé dans le Seigneur nzamba ko visiter yo makasi chiffre 7 eza chiffre ya repos pona bandeko ba komaka ba enseignement pona bandeko balinga kotanga Bible nzambe apemaki na 7e jour et bien aimé dans le Seigneur moi si oya zui repos à partir ya makambo Yesu azokoma Yesu nzamba sala 6 jours le 7e jour apema Jacob a travaillé 7 ans après avoir 7e année ko sila akenda et par là-bas yebisa ye donne-moi ma femme il est temps bien aimé et comme il peut temps Jacob aloba c'est mon temps bien aimé comme tangu na yo ya ke bato ba mona yo kolela ko baluka na hôpital ba opération ba complication ya ko bota ba complication financière ya ke yo compagnie simba kate yo biloko e marcha kate poto baninga so bakenda o vie change ya yo échange kate yo biloko tinda keza ba mapapa ba sandal ba ye ba sopili bozwa lupangu baninga batinda ka mbongo ba so mapangu ba otinda na mituka bandeko ba oteka ba orenye yo vie za médiocre yo so sali coller za coller ba sandal ba ye nango ba sopili bozwa lupangu na ordinateur ekufa bachango 3000 francs $10 ezoteka mapete mama bimika na porte azobunda ateka ordinateur akala ateka ba papa ya ba 3000 francs ezo marché te vina yo za médiocre bien aimé dans le Seigneur Zambé na lola na musala oya Jésus Christ le contradicteur akoti na ndako na yo yake papa biso bakomela biso échec batu nyoso bakola na famille otika bango na Kinshasa na ba grand frère 40 ans balala na salon mwana te musale zate bien aimé dans le Seigneur vini no koza les autres traverser oye komama na kati ya libota na yo na loi ya kindoki na ba alliance ya kindoki ya famille na yo service ya le contradiction ya ngoi avec Jésus Christ de Nazareth bien aimé dans le Seigneur et comme moment yeso komama makambasika na vie na yo ce qui le voleur ne vient que pour détruire ce qui Satan akokota lokola muyibi mais na vie ya Job Satan akotela wapi yango na ebisa ki bien aimé dans le Seigneur mwana na nzamba lilakati mwana na nzamba za mutu akolela butu moite oka pena église ko pasteur a organisé 7 jours ya pleureuse to kolela iza 7 jours à prière à kolela bien aimé mwana na nzamba lilakati nzambe pa yoka ba prière a kolela te kolela pe nzamba yoka ngoti ibongo ta prophète alo nzamba yoka kolela te bongo ana si ana bible zolo ba kalela ki yango nzamba pesa ki Samuel ibongo ana lelaki ana baluka ki ana bible zolo ba ki nzambe mutasale ki ana za la stérile ya mwana kende kolela pa na nzambe yo nzambe mutasali ke ba compagnie na yo kwe yo nzambe mutasali ke ba commerce na yo kwe yo nzambe mutasali ke yo vanda 8 ans na malade o se retrouver luna sido ba côté utate ba cancer de sein na nzoto nzambe mutasali makambo bien aimé dans le Seigneur il y a la différence entre les pleurs et les cris mwana na nzamba gangaka mwana na nzamba lilakate tangu nzamba zo bimela Moïse azo ebisa ye j'ai entendu le cri des enfants d'Israël bien aimé tala na désert Agar azo lela pendant que Sarah bengani nzamba yati. Mais la Bible dit quand Ismaël a commencé de crier, tant Ismaël a bandit qu'on crier, trop c'est trop. Pourquoi est-ce qu'il faut souffrir? Papa Botanga Zanabo Moi, Nini Kaka, bien-aimé Ange Akitaki. Et comme il m'a crié, que Jésus-Christ le contradicteur, à côté Nanda Kunayo, que les choses changent. Vie à Banano Baloke Fongwama. Envoûtement ba koti sina vie ayo ya bana ba sala sport ba marcha kate ba kota na ba commerce vie simba kate ba kenda na misala changement ezate mais bien aimé changement zo te pas Christ Jésus on a ko présenter na émission oyo bien aimé dans le Seigneur service est extrêmement dangereux parce que na kati na ngoto zo esko ko fongola soutemo ezali repos o Naomi azoye bisarito que chacun de vous trouve du repos dans la maison d'un mari parce que le mari là c'est Jésus-Christ de Nazareth yende mobali ya bami bali oya lokota ka ba veuve oya pangusa ka ba orphelin ya misu oya lokota ka bato bazanga tina oya lokota Efrata nzambo azonga na poubelle na kati ya histoire moko boye banate na kati ya poubelle na kati ya mbindo na kati ya salite na kati ya bisika zanga tina bisika batu ya mayele pe ya bwanya ya lolendo bakoka ite kokoma c'est Dieu la maramase nzambe wana lokota yo nzambe wana bimisa yo na situation zo traverser ndenge na zobonde la na tongo na midi na buto lelo partout na l'air yo la émission oyo nazana besoin na clôturer bien aimé dans le Seigneur ce qui nzamba ko sunga et que bande ko musuba ko sepela ko soutenir musalo ko futa d'émission les enseignements vont continuer et biso moko peto za wana pona ko soutenir ngo nzambe ya pambola bande ko so bazolanda biso na lingi butu ya lelo tongo ya lelo midi ya lelo pourquoi ya lelo na bila rolanda ngate bien aimé dans le Seigneur nazana posa na bonde la pona quelques personnes oyo ba traverser ba moment difficile nazana posa na bonde la pona ndeko moko azoloba na yebanga teke libala oyo na konyoko maboye na bonde la pona ndeko moko azoloba tana okola na kitoko na ngana yebanga teke tina ajo na kozala célibataire na bonde la pona ndeko moko azoloba so nzamba ko bikisanga na maladie oyo
et cause la miracle et cause la changement pour la vie nanga na bonde la pona ndeko moko azota la vie ya bana na ezo marché te azolela abiso nzamba ko zo relève so nzamba ko tele masimba bomo ya bana nanga na zo esengo na zota la mwasi moko azolela azolo baso nzamba ko pambola mobali nanga to bima na kati ya citation o nazomona mobali moko azolo basoki nzamba ko limusanga malade o akolongola nga na kati ya échec o soki nzamba ko bimisanga na kati ya chômage na umeli nango depuis balongola nga musala vie simba ka suite nazomona ndeko moko azomilobela soki nzamba ko longola nga na stérilité nazomona ndeko moko azomilobela soki nzamba ko pesa ngisika kofanda soki nzamba ko pambola nga na musala nazomona ndeko moko azomilobela soki nzamba ko pesa nga stabilité na vie ya mariage na koma stable. Bien aimé dans le Seigneur, na lingi na bonde la pona yo. Bisiko zali instabilité kangio zo maboko na yo tchali kola mutu. Ozo bela simba bisiko zo kapasi. Ozana ba dossier au kotisa, y a pas de changement na ba dossier na yo. Bien aimé comme moment na bonde la pona yo. Et comme moment na bonde la pona yo. Na lingi na bonde la pona yo. Nazana besoin bisiko zali chaba maboko likola ba dossier. Voyage na yo raté cha maboko na passeport. Makamna yo zo marché te simba ba dossier na yo. Ozo bota te cha maboko na libumu. Vi abana simba te place ola ngana benga bana bafukama. Na lina déclarer likolo ya bana oyo satana bebisi mayele. Satana bebisi mitu. Satana o compliquer vi na bango. Ba o kende liboso ti. Ba ebe obeta bali. Na mona mama ko lo babana nanga ba ebe obeta bali. Pourquoi ba somba bango te na équipe minene? Pourquoi bana nanga ba o freiner bango? Bana nanga ba o sala ba concours ba o zoati. Efrata. Bien aimé dans le Seigneur na bondeli. Yahweh Nzambe Yabikamo, le Dieu de ma vocation, le Dieu qui m'a apparu, le Dieu de mes alliances, le Dieu de mon appel. Oh Yesu Mashia, nazo bonde la epana yo, via mama oyo, via papa oyo, via jeune sœur oyo, via ndeko ma sœur, via mama oyo azolela, via papa oyo umeli na malade. Éternel Dieu, à travers la prière on a zo bonde la. Yo oyo kenda musika, ko bimisa Jonas na libumu ya mbisi, ko bomba ye pendant 3 jours. Éternel Dieu de ma vocation, le boko na yo ekota likola mutu nyonso bakoma malheur likola vina ye, bakoma échec, bakoma déception nelongi na ye, ba relation na Yesu kaka na ba déception, oya ye vie Yesu kaka na déception, batu ya sala bolamu faut ba décevoir ye, vina ye za déception. À partir du moment nazolo ba, le boko na yo le Dieu des impossibles, e bandoko mama kambwa sika, likolo ya vie ndeko ma sœur, likolo ya vie ndeko ma sœur, likolo ya vie ndeko frère, oazola ndanga na moma oya kofukama, atomboli maboko likolo atikali kaka na yo Seigneur, bisika fukami atikali kaka na yo, mutu ami balaza te, ndenge yo tikala kina mwasi yo bakanga kina adultère, mutu na ye na se, Seigneur atikali kaka na yo, na bondeli loboko no kitisa miracle, au nom puissant de Jésus, douleur à mon Congo oyo, ba infection ici la kato, masque de vieillesse, impuissance sexuelle, force à mibale à bouton, il y a bassi à bouton, il y a ba mari de nous dans d'autres rayon, moto pela, et libérer vie na yo, oye komama, na mulili na kindoke tika yo, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Zambé a pambola bino, bande konso bolanda ki biso partout na France, na pesi mbote, pe na beleli li pambola en Zambé accompagné. Maman prophétesse Marlène Zamba pambola yo na Rehoboth mobimba kuna na France. Zambé a pambola bande ko balanda ki biso à partir de musika lokola na États-Unis. Maman Dorcas Nzamba pambola yo, Nzamba pambola mama Julie ndeko mususu afutela biso émission aboya itotanga kombo na ye, Nzamba pambola yo kolanda émission na yo futaki, Nzamba pambola bandeko nyoso balanda ki biso partout oyo wapi balobaki ke parole oyo et même miracle na banda kuna biso. Nzambe pambola bandeko nyoso basutenaka ministère ya sur ta parole, Nzambe bossa na bino te bandeko nyoso o bezo soutenir tous les hommes de Dieu. Nzamba pambola bandeko cité Bethel, bandeko armée de l'Éternel, bandeko fait pas kon Nzambe malamu, bandeko ya message, bandeko nyoso balanda ka biso ya CFMC ya combat spirituel chez Mamo Lang, bandeko ya ACK, bandeko nyonso bozolanda biso bakomba l'église de l'équipe, l'armée de l'Éternel, l'armée de victoire, pasteur Coutinho, Nzamba pambola l'église nyonso bandeko so bolandi biso partout dans le monde, cité Bethel, Nzambe pambola bandeko ya église na biso na bosani ya papa Kabundu Alessa, Nzambe pambola bandeko nyonso bakomba l'église zoyate, Jésus Christ pambola bino so bozo croire que Yesu akokoma makamba sikali kola bomo ina bino à travers émission oyo Nzambe ya lola pambola bino. Merci beaucoup les dieux des impossibles. Jamais. Alors réveille-toi mon ami. Et tout ce qui nous quitte chaque jour, laisse que cela nous serve de leçon. Car à chacun son jour, à chacun son tour. Peut-être demain sera ton tour. Alors réveille-toi et prépare ton âme.
car un jour, le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Tout c'est fort avant nous, n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages, et de tout mener. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Tous ces forts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages et de tout amener. Il s'en va seul sans nous. Faut mieux perdre tout plutôt que de perdre son âme, À quoi bon tout gagner, ne sera que vanité. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. Où tu rendras compte devant le Seigneur toute ta vie sur terre. Après avoir tout gagné, l'on s'en va seul, sans rien amener. Faut mieux perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Faut mieux perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Moninga, tala tangwe koleka. Moninga, tala bato bako kende. Kosala lolendo na mokili okanisi mokili yango yayo, tala bato bakoleka. Tango ekomema ngai, tango ekomema, tango ekotika moto te. Bakulutu bayakala basi bakende. Moninga, tala tango ekomema. Papi Charles Mombaya si akenda kala. Otango eza komema. Ya Mari si akenda ye. Misa mungolo we, tala tango ebebi ye. Papa de baba si akenda kala. Tango eza koleka. Ale moloto we si akenda kala. Tango eza koleka. Ata mobutu sesese kokukungwendo wazabanga asi akenda kala. Tango eza koleka. Mzee Laurent Désiré Kabila akenda kala. Tango eza koleka. Tango ekotika moto te, tango ebangaka mokolo te. Liwa bangaka mokolo te, abangaka peleki te. Abangaka motambongo te, yokaka pe mobola mawa te. Liwa tango yaka amemaka moto nyonso tango ekoleka, engela bomoi na yo epana yawe. Tango ekomema, engela bomoi na yo mokolo na yo ekoya, okokende ndenge nini. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe. Moninga, tala tango ekomema. Moninga, tala tango ekoleka. Moninga, tala tango ekomema. Moninga, tala tango ekomema. Tango ekotika moto te, engela bomoi na yo.
tala bato bakokende osala ndenge nini ye okotikala ebende te okotikala ebende. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe, ne pardonne jamais. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Lingela bomo. Moni lingwa salamase bushiba kenaka. Tala tangwe kolika so bato bakoke tangwe zako lekai alela pona nini alela pona nini tangwe zako lekai ai ai tangwe zako lekai tangwe zako lekai le temps passe. Oh Alvin et Béa tala tango ekoleka